a Sentinelle TV, Sentinelle il y a Diaspora, Sentinelle il y a Congo, Colomboka. Spécial Congo News. On dirait qu'il y a Sentinelle la Diaspora. Abonnez-vous dès maintenant. Suivez-moi ça, Colomboka, Lamuka, Salamaka, Bouemou Colomboka, avec la Kwanzila. Colomboka, la Kisamaïla, Colomboka. Merci la Kwanzela. Bandeko, tozali bongo, on dirait qu'il y a Sentinelle TV, tozali pe koleka, on dirait qu'il y a Sentinelle, il y a Congo, Congo avec K, Royaume Congo. Soki, ozali nano abonné te, zala abonné na Sentinelle, il y a Congo, ezali kaka chaîne na biso, yami bale, il y a Sentinelle TV 1. Alors, pourquoi tobandi na nzembo Colomboka la Kwanzela? Colomboka, Lamuka, Colomboka, Telema, Colomboka, Babotoliomboka, Tolomboka, ba criminel, ba drogué, ba comme dirigeant Mboka. Alors, discours, il y a les Rwandais, Kabila, Lobby, Naliboso, il y a 72e Assemblée, il y a ONI, il y a Nations Unies, ils arrivent vraiment pas si, ils arrivent vraiment mawa. Tout le monde a vu sur la journée ville morte, tout le monde a vu journée. Il y a piqué, il y a dit mais lobby na ONI et la journée sale morte. Donc Batonion surtout boycotter Kabila, dit que c'est un criminel, dit que c'est un drogué, il était drogué à ce drogué qui a bébé qui tonga, aïe na discours na muto comme la discours ba tout ba maïe l'été, vraiment drogué, criminel. En tout cas, à l'ONI, les discours de Rwandais Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila dans une salle clairsemée, fait sourire l'opposition et le monde. Kabila, en tout cas, Ezali Mawamingi. Kabila a été accueilli à l'ONU comme un homme du passé. Zanatanga Makamunde John Sotal Zakomi. Joseph Kabila a prononcé un discours à la tribune de l'ONU. C'est samedi 23 septembre, la veille, il s'est entretenu rapidement avec Charles Michel, Alpha Condé et diverses personnalités compte rendu. Le chef de l'État criminel du Congo a prononcé le matin de samedi à 9h, l'heure locale de New York, un discours à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. À cette occasion, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'a fait aucune annonce, ni sur la date des élections, ni sur les non-participants au scrutin. Kabila s'est, en revanche, montré plus empressé quand il s'agit de dire à l'adresse de la MONUSCO qu'elle ne saurait, selon lui, rester indéfiniment dans son pays. Au final, ce fut un discours vide, devant une salle vide, selon la formule de Christophe Rigaud du site Information Africa Arabia sur les clichés diffusés sur ces réseaux sociaux, on pouvait voir en effet le criminel président du Congo discourir devant une assemblée au rang plus que clairsemé. C'est-à-dire Kabila a Yaki Nangonga Oyo, bato nyonso, bayebise ki il appartient au passé, bayebise ki aza sous président Congo te, bayebise ki faut atika, mais tellement me maki pe moi groupe na ya bato ba dialelo, bango wana soni okomona Cheikh Kitundu, azo kwanza misu okomona Alexis Tambwe Mwamba, ou aza criminel azo tanga,
na moi quelques batala kuna bango ba memaki soni liboso ba tudo kaka soni parce que Kabila bato nyonso ba pesi mukongo. Alors eloko ni le salami, pourquoi makamabo salami bato bele balobaka ke proverbe 30-30 azara na position te lelo kumisibo c'est ça musala o toujours ça la éveil patriotique. Ce qui opposition sali musala ki toko toko kumisango. Ce qui sali mabe toko lobelango. Ce qui opposition et bundeli peuple toko lobelango. Neti lelo en tout cas toujours féliciter opposition. Félix Tshisekedi na rassemblement bosali musala ki toko ba syndicat ndoko lobino musala ki toko. Donc eloko ni esali ke Kabila azwa kao debout ba nyonso ba boycotter ye aye na retard abosali ke opposition et kende ki déjà ko expliquer bango tout ce qui se passe et Monisco azali déjà la ba vérité nyonso yango moni Kabila ni Monisco eza so na Congo te ayebi bien que ye moko o alobi ke aza terroriste o mboka na biso za terrorisé ye moko le plus grand terroriste ye alobi ete ba agent na Nations Unies ba boma bango ye moko mutu atindaki milice na ya bana mura bakende koboma na bato na Nations Unies na ba Congolais Kasai. Donc scénario o yazo sala akanisi ke azoya kosakana na bato ya mboka nzoka azomisekisa ye moko. Donc au préalable il y a eu IDPS na memo na ye a proposé une transition de 6 mois. Je vais lire ça. Merci Nandeko à contribuer dans le laptop parce que il biso moni ba marque à la kia ba caméra bilo ebele kendeki. Alors to senaki aide na ba o bazo zone ça c'est bien parce que musalo to ça to na posa na laptop computer pour na posa musalo to sala malgré nous surtout merci beaucoup mon même générique que le gâté parce que moi ça montage gâté tout comme continue ba image kaka bongo brit et puis tous ali bon on a des chaînes Sentinelle TV 1 Sentinelle ya Congo les asco deuxième chaîne au toujours travail mais so nous s'abonner te kota déjà kuna pour la Arabie so kuna tout ça chaque jour. Alors Tolobi vendredi le 22 septembre 2017 dans un document adressé aux membres des Nations Unies à New York dont une copie a atterri par Bonva à la rédaction de Sentinelle TV ou Sentinelle ya Congo. Sentinelle ya Congo. Le parti cher a fait Etienne Tshisekedi essaye de convaincre la communauté internationale de la justesse de son schéma de sortie de crise en RDC. Quel est ce schéma? On note de prime abord dans ce document que là où les experts du gouvernement plaident pour la sortie de crise par des élections crédibles et apaisées dont Joseph Kabila et son groupe ne veulent pas organiser, Kabila comme président de la République, le parti cher a fait, Etienne Tshisekedi propose la démission pure et simple de ce criminel rwandais et de l'actuel chef de l'État au plus tard le 31 décembre 2017. Le plan de l'IDPS propose également une concentration entre les forces politiques et sociales pour identifier une personnalité consensuelle capable de diriger une courte transition de 6 mois pour préparer essentiellement les élections. La nomination des premiers ministres désignés par l'UDPS, la mise en place d'un gouvernement de 25 ministres avec un mandat électoral et la mise en place d'un parlement de transition. J'espère que l'UDPS tant bazo proposer et lokoyo bazo courir te bazo en troisième dialogue parce que futo loba bien politicien nyonso oya ko meka ko ndima troisième dialogue na ba rwandais to ko sila na epé to ko bomaye. Alors selon ces mêmes adresses aux membres des Nations Unies signées par son secrétaire général Jean-Marc Abound Wakabound a rendu public mercredi 20 septembre. L'UDPS demande aussi à mettre en place un parlement de transition et en entreprendre des réformes dans les sentiers de médias à la CENI et dans des milieux judiciaires. Ça, c'est très génial, ça. Donc, dans les milieux judiciaires, au chapitre des recommandations, l'Union pour la démocratie et le progrès social
exhorte la communauté internationale, notamment la France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, à rejeter fermement l'idée d'un troisième dialogue et à soutenir les schémas proposés par elle du fait qu'elle est la première force politique de la RDC et qu'elle doit activement participer à son redressement en jouant un rôle clé dans la gouvernance des affaires de l'État. Félicitations, IDPS et l'opposition, si tel en est le cas. L'IDPS propose le renforcement du mandat de la MONUSCO, tandis que Kabila ne veut plus du MONUSCO, parce que MONUSCO connaît tout ce qu'il fait comme théâtre Congo, a des preuves et tout, que c'est lui-même qui est le créateur de tout le groupe armé, c'est lui qui est leur président, c'est lui qui est le fournisseur, lui, Paul Kagame et l'autre bandit de Museveni. Donc, l'IDPS propose que la MONUSCO doit rester, la MONUSCO doit rester, souvent accusée de mollesse devant les multiples violations des droits humains, incluant les meurtres sans une réaction convaincante. C'est donc à New York, à la 72e Assemblée générale des Nations Unies, que s'affrontent les criminels de la PPRD qui sont qui dirigent le Congo et l'opposition autour du schéma de sortie de crise en RDC. Reste à savoir en quelle faveur, de quel camp la communauté internationale va trancher. Vraiment, ezali musalamo kitoko IDPS asali, guerre munene ezali kobundama na New York ezali akoyeba soki bande kona biso ya ONI bako zwa mbongo ya Kabila po akina mbongo ebele ba tika ya continuer koboma to cette fois-ci bakoyoka opposition parce que o esalami na Kabila na misalamate de l'autre côté tomoni mutu oyo a financé Rwanda Alain Atundu a banni critiquer proposition IDPS d'une transition sans Kabila qui n'est pas bango baza ezana kati accord te tant bino bozo bezana kati accord le 31 décembre 2016 bino bo respecter atani bo respecter atelo ko mokote bo mona pe que Vital Kamerhe oyo azalaka bongo pion Kabila yepe azoboya que transition wana ekoki kende bongo te sans Kabila, c'est-à-dire nangunga oyo bana na bana bakomi ko soutenir buzo bana bango pe batna bat bakomi ko laksa kibondoki na bango. Félicitations na Sidika Dokolo oyo alobi ete ba partenaire ya Kabila soki ba moni ndenge Kabila anyokoli ba congolais te a humilier biso te ba nambongo ba yibi ekokite Kabila ekosukela ye lokola Samuel Do pe Congo makila ekotanga partout parce que Kabila azoka kaka langage ya minduki tala à se permettre koya ko défier oni alobi alingi dictat moko esala te na Congo pe alingi ingérence te na makambo ya Congo azo bango na liboso ya Nations Unies yango moni ndeko na biso politicien moko alobi comparaison n'est pas raison, Dieu nous en garde, mais quand même l'effet est dévastateur. À ce niveau il reste à faire ses valises. Qui va faire les valises? Les alibons l'aventurier Kabila, Oyo Ayaki na Oni, drogué, maladié, malpropre, et aïe ko défier Bandekouana. Entre-temps, la veille, Kabila a rencontré le premier ministre belge, un rendez-vous pris à la demande du président congolais qui a dû se déplacer jusqu'à l'hôtel de la délégation belge. Talanengazo Kitsabiso. Tant Mbuto Alaka, ba premier ministre ba mboka musu ba ministre ba affaires étrangères bazai ko ya envers ye mais Kabila ye azozo rendez-vous à l'ongwen hôtel na ye akeko kutana na ministre affaires étrangères belge tala ndenga mikitisi tani azo kitsa Congo et ba pesi rendez-vous ya 30 minutes d'ailleurs akoma ina retard et masolo ngo zaki clair ba yebisi ke aza sous présidenté ba dino surtout ba yebi ke aboy ko organiser l'élection il faut que na malembe mais ye aza kaka kotia mutu makasi donc à part Rwanda, Kabila a kutanaki sous na premier ministre belge pendant 30 minutes. Au final, les deux hommes ont campé sur leur position. Charles Michel a rappelé la position de la Belgique, d'ailleurs retranscrite dans la communiqué publié suite à la réunion sur la RDC en marge de l'Assemblée générale de l'ONU
le 19 septembre dernier, à savoir le respect total de l'accord de la Saint-Sylvestre et la résolution 2348, en clair, pas de référendum, pas de troisième mandat, pas de troisième dialogue pour Kabila et des élections avant fin 2017. Soit la même position que celle exprimée par Didier Reynders et Alexandre Decroux. Deux hommes que la délégation congolaise a cherché à tout prix à éviter. Le chef d'État criminel du Congo s'est contenté de rappeler que le processus électoral était irréversible et que la situation sécuritaire était sous contrôle. Des propos vagues et générés, comme toujours a commenté en ouf un diplomate belge qui était là-bas. Donc, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, a également profité de son déplacement à New York pour rencontrer Alpha Condé, le chef de l'État guinéen, actuel président de l'Union africaine. Ces derniers étant lui aussi sur le départ, la rencontre a été brève, à peine 30 minutes. Peu d'informations ont encore filtré de ces rendez-vous. L'on sait simplement que Condé avait un message à délivrer à Kabila de la part de ses pairs africains. Celui-ci porterait sur les garanties qu'il serait prêt à accorder au président congolais et à sa famille et à ses biens. Manifestement, l'OIA, elle aussi, est prête à tourner la page des années Kabila. Enfin, Joseph Kabila a rencontré d'autres personnalités comme Fatou Bensouza, la procureure de la CPI, ainsi que d'anciens hauts responsables du département d'État américain avec lesquels il a proposé de contacter sur divers projets dans son pays, mais sans succès. Enfin, il a rencontré, à l'instar de tous les chefs d'État présents à New York, Antonio Guterres, durant 15 minutes, photo comprise, à l'issue du prononcé de son discours, le secrétaire général des Nations Unies, lui aussi, n'a fait que lui rappeler les contenus du communiqué publié par ses services suite à la réunion sur la RDC 19 septembre dernier. Lire à ce sujet notre article satisfait pour l'opposition à l'ONU. Donc, opposition à l'ONU, Basali Moussala Moko Kitoko, Kabila a été accueilli à New York comme un homme du passé. Observer un dirigeant d'un pays d'Afrique de l'Ouest présent à New York, il a aussi été accueilli par un concert de sifflets, celui de centaines de Congolais de la diaspora des États-Unis, du Canada et d'Europe qui l'ont appelé à quitter sans plus tarder le pouvoir parce que c'est un criminel. Donc, Bomoni condensé, il y a Masolo, surtout et les cas qui na Nations Unies et Sikawapi, Kabila a eu dernier échec, a eu dernier gifle. Ba président africain ba yebisi que ba ko pesa asile ba ko protéger Abima Kende, mais bino mo moni comme azali drogué ayaki ko défier a lobby même que aboyi batuba s'ingérer na makamba Congo, alors donc toujours on a ce que tikali ba le tikali na biso ba congolais pe na biso ba to ya opposition to travailler nangonga oyo totika na ba discussion combattant oyo abimina oyo combattant oyo afingi oyo waneza ba vie privée tozana combat tozana ba baza mayele tozana bazoba tozana bandoki tozana bato bayaki ko profiter na kombo ya combat tolobaki yango bien que pour combat ezala une réussite totale futo benga na bandoki na bazoba na bandumba parce que na tango mboka na bino ezali ya kokufa bokoki ko ya ko bunda koele la basi te pe ko so basi ya batute ba un civique o bazo sala musala bongo bazo bibisa bango na poisa vraiment toyebi bango pe toyebi ke baza ba combattant te me baza bato yo ba ko profiter ko sala combo ko sala du végétarien sur le combat ba le munene tikali soki tozaki organiser ndenge Kabila bomona ki hôtel place alalaki bomona ki les États-Unis il a fallu mutumoko azo courage a que de ko s'exploser na ye ou mutumoko abete masasi parce que
ezaki occasion oyo azalaki vraiment na merci na biso mais lokola toza organiser te ngwanda na apareko ba bimisi ba désordre ko finga ko kabola yango esali ete ba combattant ba koma diviser mais est-il que toza na objectif moko ezali Kabila Ruberwa na ba Rwandais nyonso tout bakende mboka etikala ba Congolais. Félicitations na fait de route ya IDPS, félicitations na opposition na musala bosali tozali de cœur na bino ba combattant tozala bomoko to sangana po ete bale sikoy komi na kana biso mindele baboyi Kabila adimisi mbongo ebele na ba lobby na ye d'ailleurs ba tunaye oyo ba Cheo Kitundu na ba mende na batwana nyonso ba na problème ba misusu akoboma bango ba misusu atela bango poison po ba bimisi mbongo ebele ke ba lobby ba kokotele mais Kabila l'air aye na oni aye ko mona ki aye ko se rendre compte que azali l'homme du passé mbongo oyo nyonso abebisi esali atelo ko mokote mbongo wana normalement soka futa ki ba enseignant soka za ko futa ba étudiant soka za ko futa ba fonctionnaire et ngai ko sunga mais ye aye na politique ya ko nyokola peuple ko bimisa mbongo ko futa ba kanyaka po ya tika na pouvoir mais bomoni ndenge balukelier kolomboka lamuka kolomboka laksa bizaleli ya mukolomboka parce que kolomboka azali moto oyo soki mboka na ye ekangami mboka na ye ebebi abundaka pe atelemelaka ngo donc félicitations na IDPSP na bato ya opposition pour na memo na bino bozala ini basomba bino te pe bapanza bino te Kabila biliaki bikoki tokomi na suka tokene ndenge wana ti na suka akopakata mbango ndenge Lumumba aloba l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais au Congo et non na ba étranger. Alors toyoki pe sango que CPI est convoqué Kabila pour le 2 novembre à La Haye. En tout cas, ezali à prendre avec ba réserve mais vous avez kitoko parce que bazali déjà na ba dossier à Kabila ba preuve na ye accablante sur ba criminels surtout à Sali et vous avez malamu sans pengongoy sans pengombei elongi na ye to yebite est-ce que ngubu asopela ki mai to ba loki na ba kisi ba kende ko simba mais ndeko na biso elongi na ye ekomi bleu ndenge safu ekomaka soki elalaki na kati ya maya moto vraiment na yebite soki pasteur nini akotie makolo po elongine bonga mais bino ba kolabo bino ba tu nyonso bozo komisa Kabila na kopesa bino information bokangaka déjà ba valise na bino po mukolo Kabila kokima bokene ensemble. Breaking news dimanche malamu Yesu Nkolo, vive le combat. Breaking news.